na Europe. De muta kota ko kima na kopa musicien et da Seigneur Rochero Taboulay. Des années 63, il est pas kima Grand Calais na Europe. De ko kima ça banda ko kima ezara Taboulay Rochero. Taboulay muta liboso pe sonam. Ba orchestre na biso ba tebele ba rapona poto ba rapona musala te. Que soit alelo to zonga mwana to pona yo total sanganga la tête 63 déjà te affaire à combattre même comme si poto grave nzorende donc on ça on ngolo ba ke combat muto comme eza à la base ya ko beba ya makambo belé na ndeka musique to so e café room comme le voyage à sali pa ebike poto eza so roza na tano kimi na poto da ibosa na mama musique po poto eza pona ba parisien parce que mundele tanga pesa mutu mukanda on va nango pamba te fois dans la bénéficiaire na mukanda pesi azoko utiliser ba énergie na yo Mbote Abidjan, Mbote Côte d'Ivoire, Mbote tout le monde. Ici Cindy le cœur. Le quartier latin international enfin de retour en Côte d'Ivoire. Il a décidé de fêter ses 45 ans de carrière chez lui. Le pays qui l'a propulsé. Cindy le cœur à lobby. Bana Côte d'Ivoire, moi la nabino azoya. Est-ce que ça confirme aujourd'hui que Koffi Olomide n'est pas vraiment à 100% congolais, de père et de mère ndenge lelo to lobela marambo? À l'époque Koffi comme on a ezali qui était Antoine Agwepa. Mais comme on a Koffi d'aka joueur d'aka colonie. Adaka West africain. C'est ça les problèmes. Vous appelez ça combo on a nani oncle RC. Preuve yango wana Cindy le cœur à lobby bana Côte d'Ivoire moi na bino ça ine azoye wana azoya siko yo changer ce qu'on est pour annoncer qui était moi na bino azoya moi na pas commis ba commissaire roi kuna. Les populations d'Abli ont fait de Koffi Olomide Prince Baloué, lui faisant porter un pain Baloué tissé spécialement à la main pour leur grand hôte. Et Olomide va s'appeler désormais Siko eta mabea pi bandeko Koffi pe PCP loko wana siko mabeta wa. Non biso to yebite ke Koffi Olomide yebite po parce que ne to vanda awa descendance na ngana yebian. C'est que ça descendance ba kitania mama na bango bandeko no mapesi. Ah fali bato bapesa ke pe prince da banani bandeko mama na yena tata na yeba sala yenen bapesa ki. C'est ça et ya pamba te ya bandeko na bino mo bapesa ngo mutu na sentiment te. Azalaka te makamba Koffi na makambo ya famille na bango banoko na ye bapesi akoma roi na ndinga Côte d'Ivoire yebisaka siko mabela bato yo koma roi kuna nde. Est-ce que comme roi ya Koffi Olomide na kata Côte d'Ivoire est-ce que ebakisi un plus na connotation ya musique ko libanda royaume Angleterre route ebakisaka un plus na kata ya famille na bango wana pe famille na ye eteli makambo Kongo te. Tande tsingana na Kinshasa na mona mutambongo te. Konista. Non ta sone onde. Ba patron baza. Patron na oyebisa yo mutambongo azalaka nini na kati ya politique te. Omoni ke dozate. De tozo na bakelele moko bo omona kete mutazi mbongo mombe ya difficulté $50,000 abengi bato. Oya romela mela biso teki mabanga. Tala mboko daka oya romela mela da bakanga bat na masanga. Ndesi Bexa qui mina poto a préparé déjà ma makambo ba condition oya ba ke buta kabele sous polo bano bazoko kola o ba pesa ba ba succès bona mike na Kinshasa bazo e ba bilongi wana témoin bato ba pesa bango chance ya musique ezaka biso bato akala to tsani to yebi kete Luciana de Mingongo a embarra danger mais poto monte ça nini ezuboma bata Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pour la bakoli na bino ba transfert d'argent, CMD multi-service, sombele suka na bisanga. Ba luki CMD na butu ba kokite, ba bibi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango. Ata kutu bazaka na posa ya myom. Ata kutu bazaka na posa lingundu. Foma sero za koli mo bakato yango. Nani akufeli ndeko? Oya yaki ko za koli. Azate mupepe. Nani basilisi kolota te? Tangu na baagence na bango bakokanga nde bakotimbe na CMD na récupérer colline na euti Turquie balobi awa nde masolo so boyebi musala te okutika teto ngayo na CMD na colline na mobimba nga aza nga commerçante biloko na ngai eutaka Turquie ça
CM2 en tout cas mato. Michopo libanda ezate bondra na confiance ya Serge. Balakin CM2 multi-service. Na kota ki mobimba, na bibi pe na koli nga mobimba. Bako sabino te. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de savoir que vous allez nombreux disséminés à travers le continent Bodolanda contre boule, émission Nabino au Bolingara Makasi, présentée par Nondi Premier, votre humble serviteur. Baloba déjà, ce n'est que dans le dictionnaire que le mot succès vient avant le travail dans la vie réelle. Hein? Et c'est il faut tout banana na travail pour qu'on soit succès yango bandeko bazo benga de partout bazo sepela na biso toujours senga bino bo liker bo commenter bo benga massivement parce que bolinga kanondi premier et puis bolinga émission na bino contre boule boyebi déjà que contre boule émission exceptionnelle émission au bolinga makasi ça sera toujours avec Conny Star Mavinga au Azali analyste analyste était contre Boulière yara ko réfléchir likolo ya ba analyste quoi donc voilà topé simbote na partenaire ya émission na biso CM2 multiservice donc bandeko nyonso tout balingi ko sala import et export pour na ba colline bango faut contacter CM2 multiservice pour na bande kwa Kinshasa adresse ya ngona topé sarabino déjà et ezali avenue Kasavubu numéro 100 et puis bande kwa Turquie bobo sanate agence ezaka moko côté ni nango bokende kotika bilo on a bino alors côté oyo tali achat ya ba parcelle aux la possession ba parcelle il y a bien il y a qualité kitoko même ba villa contactez GNI Construction. Vous avez l'espace, vous avez la possibilité de parcelle de rêve nabino. Vous contactez GNI Construction. Gelor non dit IP pour construction pour ne pas problème. Il y a pas douane. En tout cas, bino moro boyebi qui est solution, c'est pas bloqué ni le véritable déclarant, le seul et unique au angolais à la ranae et puis na pesimbote na couple teka boss Cédric teka motema ya Sarah et Lada Sarah et Leda teka na kati ya Angola meilleur couple au non automonate et puis je dis un grand merci à Djibril Casimiro Djibril Ndombe Casimiro côté Azali Nakati, il y a Angola. Donc je vais déjà recevoir l'invité de cet après-midi. Mais avant tout, Boye Bayango que espace Oyo et Pesarabiso place tout ton aka Ezali chez Kazi, groupe Kazi. Donc voilà, chez Maître Kazi, son éminence Maître Kazi, un grand merci pour Nakoye Bandeni Nyango Yarope Sabiso. Espace oyo totournaka ba émission na biso bande kwaza la posa komela ba sucré na bango ya malamu to masanga ya malamu kolia misuni ya malamu ba hamburger shawarma awa esale maka restaurant africain mbisi ya moto moko rozwango na groupe Kazi c'est l'avenue de l'université catholique. Voilà, je vais déjà introduire Conny Star Mavinga. Salut Conny Star. Oui, salut, nom de première Mukuse Atalo. Ye moulay na ebotala ngo na savoir na ye ke bo jijaka ye. Na ndenge za kaka donc Conny Star Mavinga. Oyebi ke capacité toujours. Tant to besara émission contre boule pour na serveur baté sala nini. Eliaka. Il faut Eliaka donc on a déjà Clarisse Decanto, Nathalie Lutadila, Gunther Lutadila, Chaga Lutadila, Dodo Lutadila, Richard Akunji, Yabino Nzambaba Telabino, donc ils sont Nathalie Guigui Dakocha, Gisèle Ntsukula, donc nous avons déjà Olga Sobina, parce que Mobondo Sabina et Bandara et pas Olga Sobina. C'est ça les problèmes, donc Nzambe Nalola a facilité contre boule et Zali et Sika au cerveau batessa la ranine. Eliaka. C'est ça les problèmes en Angola. D'accord, merci beaucoup. Je dis un grand merci à Nathalie Ndombe, Motema et à Djibril Ndombe. Un grand merci à vous, Claudia Ndombe, la fille ou l'enfant de Djibril Ndombe. Bango bazan la Canada, Bambo Tenabino côté Bozali, famille il y a Djibril Ndombe. Alors, mesdames et messieurs, fidèles internautes, Lélo, nous allons essayer un peu de réfléchir par rapport à Makambo et Zonika. Na musique na biso ya Congo
tozomona ba kotikala toyebi te tobenga ngo kokima ya baartiste musicien. Bercy mwana na compte ya la team wata Bercy Akimi. Et tozo kape ko bape Akimi waza drummer ya Héritier Watanabe du côté de Wenge Musique à Maison Mère Weranson Igo de la Forêt bandeko bakimi Café Room Akimi Auto Pokal kondima ko te karokima chinois Akimi. 2 ou 3 personnes déjà va comme on a bakimi déjà donc tozo confirmation plus il y a ba tête mususo yebani na noté tant ba okita Kinshasa déjà à partir il y a lobby bah ozala déjà na biso na kati ya République démocratique du Congo et voilà ceux qui tozongi lisu sima to moni pe tant fallait ou te ko kende poto fali pe ba musicien ba kimaka to mona ande ba batikalaka na poto to moni sous Fabrigas kota Fabrigas ba musicien en tout cas ba kimaki et orchestre songara sur 3 personnes o ba zongara et pas ya Fabrigas voilà fléau wana et banda pe moi kala mais cause na ngweza la kanine pourquoi ça importe quoi est-ce que les apona ko honorer aussi la République démocratique du Congo pourtant ba pesara ba visa wana ba pesara ngo parce que za culture nde mutekenda à côté kama libanda mboka réfléchissons avec Conistar et puis to simba car ndé Saint-Esprit ozala na biso Conistar mavinga na introduit au sujet déjà et là retindi biso to mais camper au solango parce que des orchestres ya minene ya mboka na biso entre autres Héritier Watanabe et puis Maison Mère la team Watae Maison Mère ba musicien ba kimi déjà na habité est-ce que ça une information là ouais donc na lo bagelo moko ngana mona ngo soni pourquoi ndenge to vana na kini awa eza pasi me ba comédien na biso ba ki na ba ambassade ba kenda comment dirais-je koluka visa ko ça la demande même que a formulaire ba sala nini ba senga nini ba tebele ba comprendre makambo wana te donc pour ngai que ceux qui batu ba ke ko beta ou soit concert ou soit ba ko sala studio na Europe de muta kotsa ko kima na copa musicien et da senior Rochero Taboulay des années 63 il est pas kima Grand Calais na Europe. Les Kokima. Taboulay Rochero. Taboulay Moutali Bosso paix à son âme. Il y a même Dakota Kokima des années 63. Europe. De fois moi Makambango. Papa va marque Tabou na Makambo. Wana zo betaku de logo. Tenga baka papa na bango na ko kotsa bana te pour papa mdagi médecin. OK. Obota bana eza etali bango te na parcours ya. Te na tangika ba comprendre que wana etali ba calcul ko kotsa ba kombo na bango na kati ya masolo zo beta. Veta Boulay na kotsa okimana na poto Ndule bakima Jano Bombenga Veta Boulay bakima vie de bazara moya ebelo bakima rawa OK ba ndo kotsa okimana poto kombo échappé to comprendre ba ndo kotsa okimana poto OK des années 63 donc et là monsieur sala nini mboka na biso il faut to bongisa to revoir makambu ebele je na ngai si tu as un Angola, et dans combien d'orchestres auto-ébités, ça a succès pété qui est carton na bango pété. Na bakenda na bango poto pampa. Bakenda na bango poto pampa, ma po ba ebikete, ba yebi na culture na bango, pe ministère de la culture ba ebike o baza ba musicien, o baza ba comédien, o baza la raboé, o baza ba artiste peintre, baza na facilité à recevoir visa, même y avant ambassade ça ni. Et kanga. Ba accorder bango visa. Si vous avez une logique des choses, l'orchestre na biso batebele ba rapport na poto ba rapport na musala te. Que soit allez l'auto tozonga moi na to pona. Yo total sanga na tête 63 déjà te. 63 tout 63. Le lote makamunyo so. Ben est-ce que Conistar excusez vraiment na est-ce que na époque ba Taboulay wana bango pe ba yaka ba orchestre to ba kotara ba orchestre na bango po ba kende poto. Est-ce qu'ils ont réfléchi? Disons ezali que Jano Bombenga embara bien, Taboulay embara bien. Taboulay atali que na raison na bango d'agi valable. Akomelaka Grand Calais Banzembo. Vous comprenez? Si au Grand Calais so komele Banzembo, yembo kwa yemba ngo po dalaki suka na ga chanteur a pesara espace de. Vous comprenez nini yo
raison au moins que bata boulé ba kimelaki. D'accord. Mais oya lelo siko ba yembaka bien. Bata na ba chance belé mais ba kimaka na poto. Omoni différence nango? Siko wana ezaki na raison. Oyo siko raison okimela. Oyo eta siko ba yakaka pona batala na bango te ba yakaka te po bazala ba musicien ke batika ba apprenti na bango toujours na ba CD ou soit nini bango ba yelaka Europe. Ok. Ba yelaka Europe. Nzoka ne da tout ça na kati orchestre na bango ti ba oya même ba famille na mama na mama papa kende oluka poto. Non, na ebsaka yo ke omoni poto ezali mboka oyo moto fa comprendre que te bato bakenda yango pour respecter makambo etali makambo ya mbongo. Mbongo poto. C'est moto afandi kuna comprendre que te ndenge baliaka lara boye bakolakisa bino ke ndenge ke bagiraka mbongo. Ok. Kofanda na poto valeur na ngango. Donc maele to ko apprendre kuna eza maele oyo ya ko respecter monnaie. C'est ça le problème encore. Yango mona ke moto aza valable ou aza musicien. Ayebi ke poto eza nango pona chaque jour. Na kati orchestre na biso soto bito kende to kende. Affaire à combattant des moto comme ça ki ba musicien ke poto et comme on dirait moi grave. Et comme grave. Affaire à combattant des moto comme c'est poto grave. Donc on dit ça on ngolo ba ke combat moto comme eza à la base ya ko beba ya makambo belé na ndeka musique. To so ça café room combien de voyages à sali po ebi ke poto eza. Combien de voyages café room à sali? C'est le voyage belé. Après Kima à cause ya ba combattant yango mona ke bato bazomona lokola poto ke za lisusu te. Ba mise belé ba ya musique pour na poto. Eza rare sur 100% mona 20% ba comprendre. Et rami mingi batasima. OK. Ba musicien batasima pour ba chanter tellement bazara na ba guerre d'esprit makambe belé ba test à tout moment bango ne mutu bazaraka sûreté que pote cause la cause ba combattant yango moni ke pote comme moi kilo menzo na ba orchestre wana nyoto ba fandi ba yebi nini to kosala ke to koti a to zuibo état demande ba visa to kena biso to kosala ni to ba rozonga exemple typique na lo baga ndenge ni héritier Watanabe. Héritier Watanabe aza le seul musicien oyo ya wera qui a longwa na kati ya Kinshasa. Na kati ya Kinshasa. Mais ça na bato musuki ba kima na poto. Différence yango ta rabonko. Musicien ta ndenge ni so un esprit musical, il lui faut vraiment un esprit musical. Pour yebi kete vie on a beta déjà a eza vie mon mosusu. Et vie mosusu. Donc anaza ma musicien na kufa nini musicien pour parce que poto ya so ozana batala poto ke ya ceux qui osala nzembo ezana ba succès poto esani ezala comme logo la Lipton mais ezana bato mosusu ke ceux qui kimi déjà na poto bosana art pour du bon des bosana to rotanga bango na ba baza ebele ke o moni ke bavanda ka ezana neti ba ça dépend na mutu mosusu o avanda ka ndeti kuna na moni pe nani de Mukuse comment on explique nani ni yepa kima na poto Roi David yimda kimisara na poto de la mimish base Roi David akoseka Bercy pour parce que Bercy c'est les missions yo dénigrer bango ke bati na te bavanda na poto basalaga eloko te mais ba ko yokate attendu le mort que petit na biso Bercy abeti te ekuto amonani te pour parce que Roi David yimda kimisara na poto dali pauvre mimish père son âme de fait mimish mutakimisa Roi David aise ke yo maningu bokela ka boino ko melaka ba pema na yo na studio da danger nzo ne maison mais da makambo ya live nous soufflera wana donc yo odala mikolo mingi tena kata mouvement wone zala wa ba sala sous-sol na ndiaye Roi David a un problème pe ya te animation et dans biloko mosusu tanga batebele ba baraté faut na souffle omende ba souffle ba Jamaïque bazanango OK ba Bill Kitoni bazanango batutu kaluji bazanango ba CNN bazanango baza batu o ba ko animer ndule saki voix na esani ebeba ezika siko Roi David kuto o banda tala beauté pema na pema mimish David saki yoko za na longue vite na kati ya maison mère so ozui matin yo faut tika no na poto aussi c'est ça le problème encore d'accord donc il y a zomona qui était Bercy le bara trop akoki ko accuser Bercy ta kimi na poto po e pasala ni akima na poto yes ko ko accuser Bercy na émission oyo asala ki pa collègue na yo ba propos abimisaki
yango e passé les vidéos le quoi neti achola bex D'accord. yango monaka soko za na tano kimi na poto da ibosa na mama musique po poto eza pona ba parisien poto eza pona bateau bavanda kuna poto eza pona bateau bavanda ona ba ebi rythme ya poto mais soko za musicien qui OK na poto tikali da ibosa na musique da ibosa na okoye mutu boulot rendez-vous da ibosa na mama musique donc considération et les a souté batte ba robosa na yo donc ba commission lokola parisien il faut batunyo sotunde babosa na musique net c'est Léo na minute za ya zonga. Non, c'est Léo siko il faut comprendre que c'est le a toujours en cheval derrière comment govana na poto mais toujours à continuer la musique mais kasi ndebo ba poto za ndebo passo zo lobeleza lo ba poto za cimetière ya ba artiste et na dévolé et ta qui os engagé na kati ya orchestre ngani en plus parcours à c'est Léo na parcours ya bato mususu batala ba niveau moko te d'accord parce que c'est Léo ayebi ndenge na osala ke do vanda vie na ngana komi ko vanda aw mais siko na ko sala non ndenge nini ke ta ke pona bosala makambo ya ndo ya ndulete. OK. À tout moment na année moko oyambase le combien de fois kata kin. Neti na minute aza isu na kin. Yebisanga siko. Aza na kin po parce que azo sala musala so akekula kanga maboko te trop studio. Pour c'est le da nengeni. Pour tout ça au tiango etage musicien, il faut dans la stratégie que mutu face à la na mukanda na. Parce que mundele tanga pesa mutu mukanda okova na ngopamba te fois dans la bénéficiaire na mukanda pesi azoko utiliser ba énergie na yo. Reprends. Les mundele tanga pesa mutu mukanda bikete na zoko bénéficier pas ya nondi. Ou soit na zoko bénéficier pas ya Chiraki Nikita. Ou soit na zoko bénéficier et pas ya Claude Moseka. Ou soit na zoko bénéficier pas ya Cédric Ndombasi. C'est ça les problèmes yango wana ou soit grand-père Gauthier Mouteba. Donc basa batu oyo tango yozo ko sala kuna mundela biki na zoko bénéficier la moto na pesa mukanda. Ou soit ko sala ba Chiraki Nikita la to so la Mexico. Cardozo. Cardozo Lukembi ba bote la ko to zani donc voilà. Na to so la nera siko avant to bande émission. OK. Chiraki Nikita. Yango mona ke poto musu ezala ko ne papi matalata la son manda kuna po na poto. Daga ebi ke bana bavanda wana mais ye musa ne tala wapi na Luanda na Angola. Donc c'est ça le problème de papi matalata la fonctionnera bon. Et quand ça la mutu musu dikete par exemple quoi n'était ba Clarisse Lutadila. Na ba Gunther Lutadila bango na ba Nathalie bazuta ya kotanga na Autriche. OK. Na ba Richard Akunchi. C'est ça le problème en donc tant yo tangi na mundele ba ndenge ni respect ni na kopesa ona ba valeur ni na kopesa o. Ce que va en Europe bongo ba ebi ndenge nini o yo ko fonctionner. Ndesi bexa ki mi na poto a préparé déjà ba makambo ba condition o ya ba ke buta kabele sous polo azate. Ah pourquoi kabele sous te même ba Bercy bazawana nanyo ba déplique na minute ba dans la poto kuna ba umeli pe baza orchestre mato mona ba on peut bazolata baza badala ba peut bien. Omoni ozo sangisa ba faire depuis que le biki bakena orchestre banda bakena ki ba ya sauter. D'ailleurs quoi ni dike ba koma bato elle paraît. C'est ça le problème ngo. Siko Bercy siko nenga da be orchestre et zalaka kuna faut ça la toujours en cheval. Le lo basa a le basa nini ke bazongi. Siko le aussi comme singa lo wala ndeti café rond. Ba débutant bazana na kati orchestre mais il doyen ça nini. Akim. Siko poatali ça siko bateau bazala sima siko yo confiance ni ba pesa bon. Mais siko yo balobi pe awa ke café rond makomen ko souffrir na Kinshasa. Dans les alango pe les pe normal sur akima ki. Yo sala ni. Naza journaliste. Au vivane. Na musala na sala. Siko iya zana. Ala mesi. Ndenge ba kabela ka na yo bozo net ba revenu mo bezala na vie. Est-ce que bozo ndenge mo yo na? Je sais pas ba relation na façon ni total ça. Ada déjà moto ada déjà étoile na kati orchestre mo beda ya munene. Ayembaka aboka bato na vie il faut créer carnet d'adresse. C'est doyen. En plus yo non zabe café room jamais les qui on a moulay. Oh, ça l'ina. C'est total ça. Parce que be mout famille ba oye aza.
parce que musique ezali métier moko be noble faut yebaka makambo nini oyo ozosa osala bato bakimaka bayeba makambo basalaka te na vie. non pas parce que ya yebika poto ta fin bato bayelaka mingi poto eza na bato so ata café Rome tala depuis 2011 bodalaka na poto ti lelo bokendaka su te ndenge ozwi beza occasion nzoka nde te azali artiste musicien ozo pas nde singa navandaka boye natalaka la fois passée Sino Mubi succès ya mejengo ina kati ya kini ye na kini ayaka te Sino Mubi natawana contre ta Shikito Mushashino wana monaka la 1990 ozo mona vient na biso akufa sele les rois paix à son âme ozo mona kete vie moko baza trop chic ayakaka et pas ya Shikito Mushashino na bondo 31 pas et pas sangage ozo point OK mais sikoyo bango pe vivre la musique papa yemba ba ekete toko manabiso na poto par rapport ba menace ya rivalité na Kesser toko manabiso ovanda na biso na poto na kini to ya na biso koya nzo ne papa yemba salaka faux boule total que faux boule et comique sino Mubi abeti musique moko boye ya danger mejengo ekangi Kinshasa mais na kina sani ayarate oh soki azaki na kini soki azalaki na kini sikoyo redi ya misi ayeko kopo Natalia doi awa toye place oma toyema kolia vraiment semoule toye kosala misala te yango moneke redi ya misi asali disque il faut zonga rapide na kini asala promotion nanga partir ya Kinshasa parce que Sino Mubi abeti mejengo redita nga kobeta ba disque na ye aya ko créer groupe d'accompagnement moko bina kati ya Kinshasa yo mona ke papa we mbatanga ko tala ba masane ba ko bisa yo vraiment posa ni kombone sa nini ebunga parce que notalo soka ka poto pona musique poto pona biso ba normal no ya na normal notalo soka pona musique yo mona papa mbatanga tal nona téléphone sani fona zonga kini pour vendre awa mana mona talaka ba famille nazonga kina mi komelaka déjà awa Sino Mubi ko beta deuxième disque Roméo et Juliette succès danger da toujours na poto da mona raison a dépassé mona tika mejengo yi exact mejengo pe mo pe na tika pe Sino exact pour parce que mère ota la zoa yo poto la peka mère nenga zali mo na tika pe mère exact na ko sala promotion na partir ya Kinshasa je aussi no Mubi ko ya Kinshasa 97 wana kangi siko gant d'après la mona ke masque ni no bengaka ko bombe longue da komi wa Kinshasa solo Sino Mubi tanga ye na 97 wana siko batu bayamba Sino pe succès nzoka ne fada côté ya siko esprit vanda pe na kini rien babeta concert mona paye du peuple na kermesse ba ko beta na BKTF à l'époque na victoire wana place des artistes bataka podium côté ya nini ba beta wana makambe ke ne bien nzoka ne fala che esprit avant na kin hier toujours miki nzoni de la qui dernière carte ya Sino Mubi na kati ya Kinshasa des années 97 bayibe makolo te trop mbanza donc il est trop mekil vient na biso Luciana Demingongo grand chanteur bakosala nouvelle génération tant bakimi papa wemba toujours na mikili ayebi banzembo anga mwana mama motema ebeteli kake esika moto akufaka moto malamu azangaka te mama maya abeta nzembo wana succès mais yada toujours na mikili siko lelo bano bazo kokola o bapesaka bato ba succès bona mike na Kinshasa bazo yeba bilongi wana te moyen bato bapesa bango chance ya musique edaka biso bato akala to tsani to yebi kete Luciana Demingongo ayembaka danger mais poto monter ça nini il faudra bazala na bato moko pembeni na bango baza ba mikolo baza na expérience ya vie batalisa bango pe ko na makambo non kolula mbanza omoni déjà la mboka mususu omoni emuta mataka déjà métro ake na tram o benga tram ko matabo tout ça que ozana ba biso ya boye me marabiso tel boye mboka eza soin ezalaka pasi po muta ça nini
Théati Kamboka Bongo, Aya Nandenge ya. Azonga la mboko azomona flou. Vous m'avez dit, Bangungi Badara déjà 4 euros, Baro Mena Sarabat. Pour Badarande, Ngungi Daga, Bada joueur Aza, coach Aza, na manager. C'est que manager a Nandé. Aleki. Reprends. Moussou Souana soit Katea Kambalamoko, voilà ce qu'on est, coach. Coach à la maman, Aleki. Reprends. Moussou a yara wana ata so lali. A jouer au sani. A piqué après lui malaria sani. Écoute. C'est ça le problème en gros. Il y a un hôtel que bateau ba ki mana poto so tali bango ba sala elo hôtel. Donc ba bossa na musique ba comme vraiment ba mikili c'est il faut qu'il na boulot chaque tongo. Par exemple, au vendre béton on so mabe au kuta tam suna derek mbemba. Moi kabilo lamba et ça t'es pas ébi au vendre déjà na mikili. Au kuta na partout du nord moi pèse au bilamba et ça t'es pas parce qu'ébi était au vendre déjà na poto. Ou soit je vais pas dans so kuta na c'est que moi na kabila yo et ça t'es pas biso notre koni ba mikili c'est mais tant aux alaki na scène atoya atoyebi ke yo kosani ozonga comme mupaya na bandaka batebele badana bilamba badana eloko bosana ngote siko bakabela ngoto ba mise ba médecin oyo aye abeti bandula osani azonga oyo avani na bango da passe pour bakabelo même gigi la coche opé sur rien. C'est ça le problème encore. OK, d'accord. Voilà, mais Konista, comment on a ba déplacement comment na bakokima na to benga ondengo wala to mona bakokima wala ya ba artiste musicien va oyi Nicolo ya mbala moko o ndenge yo lobby eza affaire ba combattant te commission grave mais ça crée quoi na mitema ya ba artiste musicien to ba leader ya ba orchestre est-ce que ça danger te pona bandeko ba ko ya après ba ko lembate ba musicien o ba zo ya ndepo ba za conscience musala to ko sala wekenda partout et ça métier moko be non noble siko pour respecter ba principe ya orchestre oyoza ko respecter musala na yo ko respecter ba continuer et dans la moi pas pona ba voyage sala ni ki otikalaka et là on musique de bomaka ba tebele musique na kata ba orchestre ba bebisaka ba parcours na bango ngai banana botamana na mona danseuse moko ta nginda à part nono lomboto yo ye na kati orchestre falo mema ba chérie na kati orchestre au savourer tant au na kati orchestre mais comment na surtout un pauvre danseuse moko boye azo cascader vie na ba parents na ba pesi nzela que a ko lukata en dessous de visibilité pour ba la rapoto ba voyage wana ça la bango bien mais yo musicien na kati orchestre parvenir au tia danser dans son zemi est-ce que o aider de luki les malheurs pour o bala été voilà nanyo te batu musu ba na kati orchestre to loba tu comprends au monde aga que yo yemba na kati orchestre mais o don di maquette ou bi mana danser mo na kati orchestre so il va sanctionner moi na moi si wana ou soit il lobi na boti yo musicien détail mo lobi on ça danser mo ta bon nginda na mona wote na moi te moi danser moko be abina danger na orchestre moko comme mutambongo na mona te Gisèle Azara na aza na mbongo te Linda aza na mbongo te oh Linda kako aza mwasi ya mutu déjà na kata ndaka libala zo dépendre na mutu aza mutambongo te toto sola na que vie o que danser na kata orchestre moko bina yeko bina na ngindi daizana na ngote et dans la petite moussus dans la possibilité mais yé nenga bina na ba fête ya famille ba pousser yo vraiment rôle orchestre qui na hote dans sentiment na ba fête nenga bina na danger ba memi pe na nenga orchestre réalité si que le ça la na passe au monde que musicien moko bona ba basi ba te belé de poulet ça va oh Dieu do bano bamba nginda maloba asosimba peu ngana awa ngai $1000, $2000, $3000 mutazanga rango azana été yango te ta konginda tande singana na kishasa na mona mutambongo te Konista non ta sone onde ba patron baza patron na koyebisa yo mutambongo azalaka nini na kati ya politique te pe ba kontaka millionnaire na kati ya makamba ba gouvernement te te libanda te non talisa yo ezana mutu mususu awa netinga na mona apataka ana 11 bateaux de pêche ada ni membre gouvernement ada ni tiko tota na posa siko congolais et bimisa ba simple individu que ça que bateau dans la député
bazala ba sénateur po biso na pays na biso politique comme kopa batambo mais Abed Achou ala non Abed Achou ozolo balanga ke na makambo tout ça Abed Achou ta petit mo ba botami na cadastre noko na ye a aidé ye dans la source na bango ya famille mbongo na bango ba yebi ki basala a société na bango na kati o eza na makambo so ba yebi so ke ba contacter Abed Achou ta congolais te yo so na congolais yo tsani tu as bien Abed Achou ta congolais yo tsani c'est l'autre parce que Okoboya non dans la clair yo ba ponga na bien botami mais père na mère na baza batakisha sa te siko osani te wana c'est logique diom tozolo basiko mbwa muta côté ye ezate na ninga ba congolais to na posa ndenge nini Eric Mandala za patron te na façon que nga na bigi na mona muta mbongo te odo ba clair lobo kutani ne non nga na zolo ba kokutana na mutu te po muta bonga na mbongo ko senga zate mutu abetaka bato matolo ala respecter te Mandala za patron nga na to salisa sikoyo ozoko loba na nga ke na mona millionnaire te nga vrai millionnaire na mboko na mona ete kozola nanga ma façon azolobe OK donc na na posa kete balaba na bino bovanda awa mutabotami na Congo une affaire 10 personnes à venir basa ba millionnaire na ndenge kete l'état des fois aider ba peuple congolais oyo ba koma batambongo ke tout le monde akotaka na kati ya vers politique bongo neza mabe parce que politique est d'aller rencontre batambongo te dans le seul pays d'Afrique où il comprend la politique et ça makambo ke batfo banginde za Congo ki tata Congo Brazzaville. Vous comprenez? Dans tout ça na posa qui était non dit azalaka millionnaire. Ngai na azalaka millionnaire, fulana azalaka millionnaire ko mboka etala marapa ba convaincre na ba simple individu. OK. Des arrêts ratés qui était mutu moko lingi ministre abi qui était pour na biso famille changer. Té. Politique ezali copie ya bateau bazu échec na vie réel. OK ko bata banakati ya po ya politique. Le wana bazo nyongela ngofo. Yango na do talisa yo. Ozoza mutuka l'état. Carburant l'état. Au sombi terrain no bandi otonga. Politologue bazali mutatangi politique akio sala ngona. Ezali na option mon côté na kati mboka na biso ke mutatanga classe po bima chef de l'état. Ezate même ko bima gouverneur ezate. Temeko. Tozoloba na yo. Tozoloba option. O nazoloba ndé batakenda na classe muto asali kete biochimie o asali peda o asali boso ko talike option ko bima même gouverneur ya la raté. Ils appellent mon kilmo pété. Il y a un abisso ezalakate. Donc il y a surtout et il y a quand bien toute autorité vient de dire et il y a un moment na ndenge ya makambo nango moko. Yo na tali sakayo à tout moment na biso nondi. So otali mais c'est non atikala rozala ni membre du gouvernement ya France. Mais c'est l'Androver atikala rozala ni député. Parce que ba yebi musana bango o badoro sala a binomo ba politicien ba otambo na ba Land Rover na bango ba otambo na ba Renault na bango ba otambo na ba Peugeot na bango ba otambo na ba Mercedes na bango en plus binomo boleka bango ezali le roi neti royaume ya business des gens na bateau ba gérer Mercedes ti la génération so mo kile ekufa te ba na ba kitani ya cop na bango tu sais biso na famille nango abazana héritage moko de la société moko et go vendre pendant 50 ans, pendant 60 ans, pendant 70 ans. Tant que la famille moko na mboko. Au moins que dosate. Donc tout ça na bakele le moko bo mona kete mutazu mbongo mo be difficulté $50,000 a bengi bateau. Oya romela mela biso teki mabanga. Tala mboko daka oya romela mela da bakanga ka bat na masanga. Yango nzambala la raté machine ça la scole bande kufati lelo. Bato melanga na bango sous scoli ke komeka ko pesanga bofo pesanga be parce que batu bakomi trop alcoolique na niveau moko boya ko sarana te dai masanga ezali priorité mo ko sarana te on a biso ke ki lelo zo bo mamboko ki lelo enfin ki lelo zo bo mamboko d'accord voilà peso te na kapela no mona bataki lelo bango plein budget zate projet zate do masanga kala ni na masanga chaque jour il y a un bon bon masanga bandi lendi o lendi obande ko ba deuxième eloko ezoboma ba musicien eza ko bebisa ba objectif na bango pour ça musicien okufa musicien bisanga ba musicien wendo bakima na poto te ba mikolo kutu oyo ba age moko ba ebi ke te to ça na biso rien
wenda ok na orchestre bato bazozonga bino ke bino bozana nzoto makasi bozana batale belé photo découvrir bino mais bokimaka na poto eza soni mpona mboka oyo mais total appel du côté ras-le-bol ya ba musicien connaît starto lobelango pe hein du côté ras-le-bol ya ba musicien mais tozonga relo bayelaka poto bayelaka musala te c'est-à-dire quoi ras-le-bol na sens nini ke ba condition pe o bazala na marron c'est comme si ba pe c'est belé bazozwa mukie na ba orchestre wana bapesaka ebela ngo faut préciser bien kopesa bien musala na bango basala ka c'est net na yebisa yo po yeba lo dakanga data lelo et pas ya wera sala chorégraphie o batebe ya bosana ba chorégraphie no so bina wana yemo nda créer ba pas nyonso te nazotalisa yo clair so otali vraiment na maison mère ko banda banda n'époque ba faire so ba na sincérité ba oloba po batalisaka ba savoir a créera pas autorisana nango boye wera créera na otalisa yo so otuni batutu o ba uta maison mère be héritier batutu so kutana ba so que te via ta la chorégraphie via créera danse na kata orchestre na yo nzembo lelo toyebi ke nzembo basomba yango basombi boye bokole ba vocal bosali idée c'est quoi port on a brossé ni pour parce que bato ba yane robine pour parce que o est non 100% na no 70% obi modèle lo beleza lo quoi ozope c'est important c'est pas ba musicien ba orchestre te musicien orchestre siko apport na yo ezaka ko yemba malamu ko créer carnet d'adresse musique a konga tambola bon d'accord voilà et aussi sa crédibilité soni nde ya mboka yelo sa mboka na biso da bien te visa ezali lokola nete loko mo eza nango simple visa de loko moko bessin simple toke na yo pona talisa oke po mona ke mokila ngo ezala nango ntina te tant tosalaka bemission mona moto amonaka moto mobola oyo résidence ane oh ya yo batu bayebi ko te no so na yo te po za na yo nete oza résident turc na yebi oh résidence ane résident turc pardon oh apa ya France ah ouais oh ya France siko esali nini pona talisaka neti bato po parce que osala émission moto azobuloka la carte visa pezali nyonso tu wana eza siko ofi na ngai carte visa na kopesa posa nango nini d'accord bato babule mobola moko bazo kobulela neti oyo aza mobola moko bazo koluka vi soki ndenge nini vi ezalaka nango bongo te poto ezalaka eloko te poto ezali moto akokende yango soki kolo akomi na temps akozwa molimo na yo abembi osali nini oke na yo repas donc toza na bavi moko be tozo kolukaka te eloko nyonso tu moto avandaka kaka bandeko batika to sauver quand même honneur ya Congo pays na biso kozwa visa a eza facile eya lokola neti bazo kocréele baorchestre na bango baproblème mpo lobi bakotourna oke yo kimelaki nini sikoyo orchestre ezwa charge ya makambo mobe ya soni naotalisa yo oyebi mpasi fala azwaka batrophée na États-Unis wana c'est quoi tu perdre pasaka nini azwaka est-ce que c'est quoi tu perdre na mboka bato bayebi te musique abetaka toujours na kati yango yangola ba pays lusophone ya na lobi no ba pays abetaka wana Portugal ba mboka oyo abetaka yango Brazil ba Mozambique ba ni ba mboka na tout ça ba mboka bo oyo abetaka yango wana mais tanga na ozaka ba trophée na belé nyo tout au fallait la biso bango pe kuna batsaka ni bazwaka ba nango est-ce que ezaka na makelele ezaka na makelele te to na posa lokola neti vient nanga lokola neti masasi ka bamba Ve Massasa Renova na Côte d'Ivoire a oumela sala une affaire 15 pour na makambo ya visa producteur a kozwa bango na kata Kinshasa na ba trio d'Asufa bakena bango kuna badanyo ba capitaine Murumba bakena bango ke ti bakena condition ya vie ya mabe mais ambassade de France eza awa ambassade ya nini eza awa ambassade ba mboka to eza awa mais producteur a kozwa trio d'Asufa na ba Masasi bakena na bango Côte d'Ivoire bakena kozwa poto kuna mais na ambassade na mboka na bino bosala nini bosiki yango sikoyo ebisanga ke mboka moko boye boto bule soyo moto ake poto onie ke azozonyo tu na facilité na poto na ebisi yo soko salaka te olia te to za na musala te ta sola yo to ba musala eza na valeur mais soko salaka te na zolo ba bien soko salaka te kuna osala nini olia te soko salaka te mo futa ndaka batu kuna eza te sikoyo mboka na biso il faut se bobongisi makambo yebisanga soki lelo moto ake na ambassade ke a remplir ba formalité na ye biloko nyonso surtout afuti par exemple dépense nyonso ezwi roi $500
sort son billet 900. Est-ce que mouton est pour te libérer là? Mettons au bino comme ça, peuple congolais voyage fait ça là 6500, 7000. C'est comme mouton conception un jour au Kenya. Pour yo démarche non pour qu'en Europe au bébé sur 7000. Dieu bébé 7000. Yebi sangai. Ozon allez. D'accord. Voilà ce que toke mpanza ba gangi. Donc voilà, na pesimbote na Laure Mendes. Depuis Angola, bambote na yo DJ Henri Maestro na Angola, bambote na ope koto zali tozo continuer konista mavinga poto to kene na chapitre mususu. Tomoni Vieux Quadra Koraman. Songa Mbeli o babete la rali Kofi Koffi Olomide ba introniser roi ya tribu moko na carte ya Côte d'Ivoire. Na mono ndire bato aleka ki moi vite fait. Ça qui moi polémique parce que awa et pas na Kinshasa na Congo fali azwa ki pe azaki pe introniser roi na et pas na bango ba mongo tout ça là. Mais Koffi Olomide akendaki azalaki pe introniser na mboka moko bo. Mingi batu bakomi koloba que Koffi azolakisa biso vrai face na ye kazalaka na ye vraiment congolais te. Et tomonaki na vidéo moko imaka roche na biso Cindy Leker à lobby bana Côte d'Ivoire mwana na bino azoya. Est-ce que ça confirme aujourd'hui que Koffi Olomide n'est pas vraiment à 100% congolais, de père et de mère ndenge lelo to lobela makambo? Non dit. Tant yo lobi ke Koffi Olomide ba pesi fali pour ba pesa ki nini prince. Azaki prince disons. Ya banani ba pesa ki yango. Bamongo baza banani. Bato bandeko na bandeko. Siku eta mabe api bandeko Koffi ba pesa pe loko wana siku mabe eta wapi. Non biso to yebite ke Oyo zo lobo yebite pour parce que ne to vanda awa descendance na ngana yebiamo. Ngana yepase o net to vanda ga beto kutalika na mamoko kete Koffi pour parce que à l'époque Koffi comme on a ezali kete Antoine Agwepa. Mais comme on a Koffi dans joueur dans la colonie. Azara West africain. C'est ça les problèmes. Muta pesa ka combo wana nani? Oncle RC. Après c'est combat Koffi on a joueur moko boye abande ko cartonner à l'époque. C'est que ceux ça ba noko na ye moko biologique ba PC makambo wana parce que lokana ba pesa ngo tout le monde te. C'est que ça descendance ba kitania maman na bango bandeko no ma pesi. Ah fali ba pesa ke pe prince da banani bandeko maman na ye na tata na ye ba sala ye nini ba pesa ki. C'est ça et ya pamba te ya bandeko na bino mo ba pesa ngo mutu na sentiment te. Ah obiga logo lobby oyo. C'est trop réfléchi et connaît ça. Oui, bien vu. Pepe Kala dagi méchant. Ba va na mère Pauline na façon nyonso tout mais Pepe Kala mi mara mwasi na yega Wakadugu. Europe batika o chama kolote. Et l'équipe de Pepe Kala dagi na pote da mi mwasi na poto. Siko biso mo na ga pote da danger pour nini ke ndeto va na kata Congo mutaki na ambassade tu na ga te basenga nini. Azalaka te makamba Koffi na makambo ya famille na bango banoko na ye bapesi akoma roi na ndinga Côte d'Ivoire yebisaka sikoyo mabela bato yo okoma roi kuna nde po eloko nde ezalaka bamambre ya famille nde basala otali ngai te obike kozongela biso akozongela bato bakolinga ete nini preuve yango wana Cindy Leker alobi bana Côte d'Ivoire mwana bino asaine ye wana azoya sikoyo ochange siko ndeni po annonsaki kete mwana bino azoya mwana ngo bakomisi roi kuna siko ngai taninga na nini est-ce que kokoma roi ya Koffi Olomide na kata Côte d'Ivoire est-ce que ebakisi un plus na connotation ya musique ya Congo libanda royaume Angleterre ya kutu ebakisaka un plus na kati ya famille na bango wana eza pe famille na ye eteli makambo ya Congo te nandi otraite nga méchant te nazolokanga ndeko ozolobela bango ako ye à l'époque de Madea sera ni droit de l'homme
atako boyingaka nga te yamenga azali nga leki ya Johnny Group sikola tala na 87 alela de balingaka ete siko banani bano olinga ete à l'époque na po erreur balukela biso kete tolingaka ete c'est ça le problème ngo ouais là bano bona mo. D'accord, voilà, Colis Sarto. Koki na suka pour l'émission, banini tout ça d'habiter. Et là on est to koki ko retenir ya malonga pour la lelo. Et là on a biso awa gouvernement na biso faut epesaka ba artiste comédien, ba artiste peintre, ba artiste musicien, bazalaka na privilège na makambo o etali lo art na bango. Reprends. Et aussi des comédiens le roi Doudou Ngafura na ebité so akenda poto tia kenda lilita na ebité mutabongo mona ba opimele visa. Sur art on yo so sali o talema kete ve kwedi tia renya ke lilita mona ba opimela ke visa. D'ailleurs mutfa ke de visa mona ye mutu mona nyoka mina na théâtre te ba bainda bango ka lobby ka ah bango ni bo pesa bango ba visa. Pour nani? Pour ni bozana na ebité. Y a pas une politique ya malonga pour na art na mboka na biso. Te ya kwa nesi ba artiste ton ba yambara bango ezalaka tala ne ba yambara bango pour na maladie yo dans autres makasi mais ba pesi bino privilège hôpital les ofele mais yo dans no apte moi ba créer le onde ne peut pas te so était wa ba droit na bino eza budget na bino eza autant il faut boye ba gete art na bino faut respecter na mona kaka ba militaire ne doit bunda ke ba artiste comédien ne ba ka délaisser ne loko moko moni di ara ngona ndeti ngale lo so isanga mutaba lo sa tête nga chebiso na boye bien matin parler na boye non pas nazo ye baté siko bit yango po mona ngelenge dans ndenge ni po prêter Angola ba sepelaka non na comédie o nyoto ba artiste comédie a biso ki ça mais ozo mona ke groupe na nyoto mona ba ke Portugal ba ko sala ba formation na bango po na nini ke po na art. Mais bah ebino ko sekisa te ata message bada na ngote mais ba coopération sur na kichasa comment bango ba kendara ba sali simo ba zoni mais biso na début déjà makambu déjà mobuta compliquera déjà visa pour nga na kuta na makambu muta te ki lupango ba kene poto est-ce que yo kozongisango derrière kimbemba petit na bango moko boye na lopula ba tekara lupango mona zona kini ba teki lupango par exemple à l'époque ba tekara ngo ba 2000 on ba tekara on dirait ba $22,000. Si vous avez bon $3,500, boti na muta kende poto, boye bisaye asunga la famille. Si vous bino bato botika na mbongo na nyoso to wana. Ba bota ma 6. O bino botika la bolé pour na muto wana $3,500. Botia la confiance muto. Botia confiance pour na ye. Ye pa bisaye banga habité. So ye boye ba ngam na ça bino fa yeboluka muto mosusu. Ngaite. O etika la ki wana so ye boye ba ki to da 6. Fa yebo sala pona 3 personnes, 4 personnes. Biso do ça ni. To ça le fort. Ngai moko. 5 personnes, tatana maman, Poluga Mutumus. D'accord, donc c'est que. Déjà derrière mon boy, oh, déjà que. La Katia Congo, Boka na biso. Kayo na biso na mboka na biso. Déjà mboka moko be bat na bat balera na ndenge na bango. Mutuna mutalera na ndenge na ye. Donc ozo mona donc mutuna mutala ta rappel na ndenge na ndete biso betora na identité te. Mais so moni boisa vilo bikete o ata congolais. O so moni tendance ivoirien. So moni ke mutala ta lipapa toujours na couper na la cause on dit les gosses. So biso mutuna mutala ta na ndenge na ye parce que besoin les côté ekokanité. Mais so ke na Angola d'ailleurs chaque midi bato bata na manzanza bato bata na vimo be bien na tout 12 heures football ya moko. So biso mona ke mutu musuto mona ke te mère mo ene koteka apesi matembele balo bakata na bilamba te faut déshabiller kolongole bilamba ti obanda kokata kata ye wana tie bela supu nonga ya sumo lili ti baba ndako servir au moins que mwana mo bia moke a juste de fufa ti na mabele na pongi donc tala ce que mutu olia déjà na espoir déjà fa que la déjà si vous savez ce que mboka moto ndo continuer ka mboka mo ya boy. Dans ma campagne, surtout au monde en conséquence, voilà, c'est la conclusion pour contre boule d'aujourd'hui. Koni Star, Mavinga, moi bambote na orasito kabwana biso lelo. Bon, na na droit pesa bambote pour boule goût pesa ra bambote na bawa. Pourquoi pas ngada vivant na pesa bambote te. Clarisse Lutadila, Clarisse de Canto, Nathalie Lutadila, Gouter Lutadila, Chaga Lutadila, Doudou Lutadila. Richard Akunji na peso bambota trop, Derek Mbemba le millionnaire en euros na peso bambota na Musuko Zaidi na Paris, Claude Moseka Poso Moindo, Suke Mundele, Shirek Nikita Cardozo na Nenga British, Koleba Robate Layo, Tonton Kembilo,
HK Hervé Kanga kole barozana onyoto ezala toujours na ndenga limemia champion dai motema ya Chanel na peso bambote Gigi Dakosha yebisa Gisèle Chukula na Olga Sobina nyoso to ezala na ndenga facilité donc nkembo zonga toujours epa yawe po nyoto ekeleka lango. Merci beaucoup. Konistar Mavinga, c'était un réel plaisir contre Boulia Lelo. Lelo, tu as attaqué Mboka. Mboka, la vie, en tout cas, Mboka Lengde. Il y a solo frère qui s'est garaté dans Mboka, qui continue à le faire, il bosse bien. Missou. Donc, il est retourné bien. Donc, à partir de 19h, mon lili, il est dans le D'accord, un grand merci Nassam Koukou le nécessaire na Londres Bambote Nayo et Aristar Nene na pesio Bambote Madame Thérèse depuis Paris Aristar Nene yo ebika ndenge zala kaka et puis Nondi family na ngai na robo sanabino te Omar Bouda très puissant Girlon Ilenda J3 BLD service. Un grand merci à Général Chris Mukendi Bambote Nayo Kotozali Espoir Ngoma Yondika Solo ya Ebembe. Un grand merci à toi. Immaculé Mpaka Mwana Mokonzaza Mokonzi Bambote Nayo. Et puis Magali Ndinda. Un grand merci à toi également. Et puis Bandeko ya Brazzaville le 21 Nazawana Naozalawana Namboka Yaba président Chalai Brazzaville Bozelangai Naozalawana Namboka Yaba ambassadeur Christophe Muzungu Mboka ya PDG Raoul Ominga Bozelangai Mboka ba Iber Nganga voilà Mboka Yaba PDG Litoy Kozar. Un grand merci na président Papson Makunji. Président Papson Makunji na Brazzaville. Donc on dit premier Azoya wana kalamingite to kutana na ba gloire Mongombo le pasteur. Donc kalamingite bande robo zalanga to sala musala. Et un grand merci na Imak Bambote na yo to kutani prochainement. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.